Le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a accordé une audience à quelques notables de la province du Sud-Ubangi. Cette délégation, conduite par le gouverneur Isato Zenge, s'est plaint que leur contrée n'est pas représentée dans le gouvernement central. L'exécutif national a eu également à échanger avec le chef coutumier. Reportage. Sont venus ici un échantillon des élus et notabilités de la province du Nord-Ubangi. C'était au sujet de la non-représentativité de la province du Nord-Ubangi dans le gouvernement qui est le sien. Nous avons eu une oreille attentive aux doléances de nos populations et que nous pouvons maintenant rassurer tout le monde que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a rassuré les élus que nous sommes et les notabilités qui sont avec nous que le problème sera réglé. Et donc, nous demandons à tout le monde de garder son mal à patience. Le Premier ministre a rassuré que dès le retour du président de la République, tout va être résolu. La province du Nord-Ubangi aura bel et bien son représentant dans le gouvernement de coalition qui est le sien. Nous avons donc, dans le même ordre d'idée, déposé un mémo qui reprenait un peu le malaise qui persiste au sein de nos populations. Nous profitons de l'occasion pour demander à nos populations de faire confiance à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et aussi à son Excellence, Monsieur le Président de la République, que les fils et les filles de Nord-Ubangi ne sont pas oubliés et dans les jours qui viennent, le mal sera résolu. Ensuite, le chef du gouvernement a conféré avec la délégation de l'Association des chefs traditionnels du Congo, ANATC, conduite par son président Godefroy Mwami Mulongo. Merci beaucoup pour la question. L'autorité coutumière de la République démocratique du Congo est venue en ce jour rencontrer le chef du gouvernement afin de le féliciter, lui et son gouvernement qui vient à peine de sortir, et aussi en profiter pour lui présenter nos desiderata liés au développement à la base et à la cohésion du pouvoir coutumier. L'autorité coutumière est sortie, rassurée. Chers internautes, il y a Cléboa original, contrôle technique, et ça émission Nabino et Asika, où est-ce s'est passé. Et pourquoi contrôle technique? Bazar en France, bazaka en Belgique, Allemagne, ebi bien, bato bakumba kami tuka, ndeti en France, soko sombi mutuka no Asika, binso mbamana contrôle technique. Mais soko sombi mutuka ya occasion, to mutuka ya nini, il faut les contrôle technique, c'est-à-dire checker, contrôler. Soki eza na anomalie, soki eza na problème moko. Ça la contrôle technique, ezali pour la sécurité na yo moko et conducteur. Eza pour la sécurité, ya batu oyo, batambola na nzela ba piéton, donc eza pour la sécurité ya environnement. Supposons que otambola pe la mutuka no bonaka ta autoroute pe omona, pas mutuka pe katelan nilio. Donc problème pe ko zo. Alors, contrôle technique na France c'est ça la mara chaque 2 ans. Après 2 ans, il faut ça la contrôle technique ya mutuka na yo. Si vous avez contrôle technique à Moutoukanayo et que monio na moi problème, soit M sous phare et un problème, tout franc et tout logo mogo, vous voyez ça là contre-visite. Donc c'est-à-dire zong sango li sous réparer en haut. Yangwana na s'inspira qui nani wana comme un sociologue na s'inspirer na moi technique wana. Et ça na batebele bazako lekana na ba média, bazako lekana na TV, na radio, surtout na internet. Aouti nanda kuna la muki asukole longita egamba moko a diffuser une information à lukuta.
Alors, on a conscientiser bino, tozonga nanzela. Ozala pour Félix, ozala contre Félix, mais diffuser les bateaux, vraie information. La vraie information répond à la formule qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi et avec quel effet. Au batang sabition sur la classe de Ebi. Ceux qui peuvent éviter, tout na bateau ba Ebi. V. César Nga Diazali a coupé la kisayo. Comment créer une information? Au taper au luki ba journaux, luki ba livre au tangi, au léo yaka boudi ki boudi, au tchel bat information lukuta, ba tout temps batala en premier lieu, et zakana ba victime. Mutatali mbala moko makanisine baby. Or yonde mutu au bomi. Et ça le gars médecin azui kisi amabe a chubi batu ba kufa. Bato batika la sima, tant vérité goya mais vérité et goya la sima mais ba dégâts et ça la maka. Yango on a bi contrôle technique et pour na ko corriger, pour na ko redresser, pour na ko essayer pour conscientiser. Quiconque veut passer à cette émission, il nous appelle sur le numéro qui est affiché là-bas, en bas, oui, on s'enregistre. Même si tu es un chroniqueur, ce que l'ingénieur défient vient alors au défient d'une manière intelligente. Ce que vous allez pasteur a tricherté, yaka, tout ça une mission. Ce que vous allez politicien, tu viens. Ce que vous allez musicien, tu viens. Et alors, au monde qui est en Oleki, peut-être que quand ça qui m'a bien, mais peut-être au bimi, soit au bitala, au ezabomoni, qui est corrigé, au zone la norme, contrôle technique et pour Nabino. Tout le monde est d'accord ici à Paris sur Clébois original, contrôle technique, désormais dans vos maisons. Et alors, bon, ça vous rend très bien. Merci, je vous remercie. Mote Bandeko, merci Ndemo Yaminga na Banda Kunabino. Demanda désormais Kokutana na cadre ya émission Oyo, Tolobe la santé. Bon, nga comme on a Jean-Paul Djamba, dans Naza Ndekonabino, dans Naza na poto depuis Bamboula Ebele, dans Nalongwa Kisasa, na Kolika na Kisasa, na Bandal, biso bana Bandal, Banda Nalongwa na Yapoto, Moussa Moussou na Salakate, na Zakaka, na Bopito. Donc, l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Et nous, motema na biso ezali pompe et un muscle et aka neti likofi motema mutu so neti likofi na ye sikoyo motema wana musala na ngoya nini ko poussa ko tindika makila ya propre na ba misisa minene na ba diabète eza sécrété na moko ya eteni ya nzoto o babengi pancréas ou pancréas yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o babengi insuline. Musala insuline eza nini eza soki olie yango ezo régulé ezo tia donc soko olie et sécréter et produire insuline pour ekitisa to ya sukali AVC. AVC eza nini accident vasculaire cérébral. Bon on va expliquer bino la mukuse ezali accident oyo ekoya à tout moment eza brutal. Si que V etali makambo a vaisseau, ba vaisseau ezali ba artère, ba veine, o ezana cerveau, et puis C cérébral etali makambo etali cerveau, etali mutu. Voilà pour la AVC. Mais si que ba classifié en mode 2, ezami balé, eza AVC au babengi ischémique. Na AVC au babengi continue ka poser un conseil quand ndé maman na bana ko lobana ngai na kitetela papa dembaki de kama nyamase la dièse na bakisi na pondu kozala nzoto malamu edeki loso nyama mbisi na pondu. Merci. Lokuta mokili bandi na mwasi soto zina Bible de quoi Adam na Eve na la kosa moninga izana mwasi basi bakosa mibali te mwasi so akosi mobali te ke mobali wana akosaka mwasi na ye vérité ezalaka te yango mpe moto comprendre ke mobali akosaki yango ye mpe akosaka ye eloko etindaka biso mingi tokende libanda ezalaka na comportement ya mwasi lolenge nini mwasi azobombola ndako baréponse ya mabe ke basi mpe baza mpe mayele moko ya mabe oyo babengaka bamale mayele ya mabe basi bazala yango mpe mibali
tobandi comprendre mayela mabe obasi basalaka nango wana neti ye boso alobaka vérité eske bakokosa ye te soki azokosanga nga mpe na kokosa ye soki lokuta ekomokota na amour quelque part basi nde bamemaka makambo wana nga na mamari ya te amoni lomo abongo nganga motema esima te mpona nyonga basi mosusu mpe balingana bango kaka soki okosi ye andimi na ye so oyebisa ye mpe vérité omona bone kondima basi bakosaka mibali te mpona nini bango balingaka biso tokosaka bango mpo bango bakosaka biso yango tokosanaka surtout la clé boa originale on n'a jamais décidé. Alors moi, la bouche de la presse congolaise, non, c'est la micolo, j'étais pété loco de l'eau. Pété loco de l'eau, on a pété de l'eau amour débat. Amour débat, par le pété loco de l'eau. Nakati amour débat basi jeza ebele donc on s'accante donc boko lemba ngana lemba bino te po bino nde boko lemba basi je merci mingi na yemo comme mon patron mon boss César Ngadi depuis Paris donc zalayo amsa les osala makitoko si je na biso elele nakati amour débat eza nini nzambe na ngai